Voilà, merci Mingi Nabandeko Balandi à Vision Plus Télévision. Merci pour notre attention et puis fidélité, toute confiance. Au beau pays, ça en a biso to informa kabino toujours. Bino nyo so bozé belé bozo na biso partout dans le monde entier na bi que eza information o ezoloba ma plus na ba réseaux sociaux. Plus ezo komama à chaque jour toujours la muka makambo ezo botama sika voilà na cadre ba micro baladeur na biso émission politique neto yaki awa sur terrain na siège vraiment ya ba parti yango eza que guerre ezo salama entre ba parti politique na biso par rapport il y a retrait à signature il y a les deux présidents Vital Kamerhe et puis na Félix Tshisekedi toujours tam micro baladeur toujours tam micro na biso pour nous voir réaction ya population par rapport il y a retrait il y a signature on a ba peuple congolais bazo réfléchir nini par rapport il y a retrait il y a signature voilà toujours continuer la série na biso ya ba questionnaire. Bonjour madame. Voilà étant que peuple congolais au souci à Moka. OK. Par rapport il y a retrait il y a signature il y a président Vital Kamerhe et puis na mon Mboka Félix Tshisekedi. Impression eza nini par rapport à wana? Bon, impression na nga eza lokola mwana mboka na koloba boye. Pona monsieur Kamerhe. Tout peuple congolais. Oyo aza congolais du sang. Ayebete monsieur Kamerhe azali parti cher ya FCC. Oyo muto nyonso ayebi ke atravaka pona FCC ayaka ko s'imposer na biso na kati ya opposition. Pona ye s'il faut retirer sa signature ce n'est que normal parce que azapena muto obiso stuto yebi yango tokoloba mingi te pona ye. Pona ndeko Félix Tshisekedi. Quand il parle de base, quand vous étiez assise pour te faire sa message à la population, nous devons toujours convaincre nos bases. C'est nous qui dirigeons les bases. Ce n'est pas les bases qui dirigent le chef. Alors si vous êtes un vrai Congolais qui veut la démocratie, il doit suivre les rythmes auxquels la population a kolinga. Lokola, balobi ki ba retirer ba signature na bango. Impression que les Congolais, M. Tshisekedi est parti dans une très mauvaise voie. Parce que l'UDPS n'est pas tout le peuple congolais. Et qu'il ne pense pas que tous les peuples congolais sont de l'UDPS. Alors, je demande à M. Tshisekedi et à M. Kamerhe de voir comment est-ce que la population est lingi. Balingi, nini, bavanda, bakanisa. Ce qui est sa carrière politique na bango awa na Congo. Pour que nous soyons prêts. Il y a qu'à contraindre, quel que soit M. Félix Tshisekedi, quel que soit M. Vital Kamerhe, nous pouvons les contraindre en état de peuple congolais parce que nous sommes très majoritaires. Donc jusque-là, le message n'a pas fait Bango, Bavanda, Bakanisa. M. Tshisekedi, c'est un Congolais. Bien que na UDPS, c'est un Congolais. Tous les Congolais, c'est le message pour te abebi sa carrière politique. Il a été le coup la rumeur qu'il n'a pas papa naie pour bisoba sotebi malam. Pour nga message na ko pesa bango te bazonga sima batala oyo population lingi bami batela ba pesa souci na mboka pour nga impression ko ça ngwana. Merci beaucoup voilà fidèles les amis internautes je pense que nous sommes arrivés presque à la fin tout comme na suka maso na biso bolandi réaction ya population bolandi mutu na mutape si point de vue na par rapport il y a retrait il y a signature il y a le deux présidents vraiment balamboka batoni samaki na souci pe mawa mingi kotala ba acte donc pas à dire rien à commenter sur ça. Restez toujours branchés sur www.vision plus. Vous ne serez pas dessus. Donc faites-nous confiance à tout moment. Vos informations aux alliés tirez dans source fiable. À nous revoir la prochaine. Bye. Bonjour. Oui papa, étant que peuple congolais, au Bissonnier on a besoin d'un changement. Tout le monde qui dans le discours, il y a Genève, présence, il y a président Vital Kamerhe et puis Félix Tshisekedi. À un moment donné, tout le monde va retirer la signature dans bango. Impression par rapport à retrait à signature wana ezali. Bon, impression par rapport à retrait à signature il y a président Vital Kamerhe na collègue na ye ya IDPS, c'est ça. Oui. Na félicité bango d'abord. Na félicité bango makasi pour bayokela ki base. Moto akozala jamais politique sans que azala na base. Et là, ça la que mutunyo soit bima monene, so que Vital Kamerhe aza mutu monene na politique, Tshisekedi aza mutu monene na politique. Eza pona base. Lokola ba yokela ki base et la que lobby so ki baza ba konzi ba yokela peuple. Que ba solo la ki na peuple na bango te avant ba kende na Genève. Nana biso ki ba solo la ki te.
basololaki basaki ba réunion toyebaki que mutu nyonso ayebaki na mwana moke ayebaki que mokonzi moko akouta kuna kotelemela opposition congolaise soki kozala Vital Kamerhe te kozala Félix Tshisekedi et biso tozalaki déjà averti à partir ya meeting que oyo akobima na kati ya mibale wana moninga aboya ye te peuple mpe aboya ye te yango moni peuple atombokaki peuple asatendre eza Vital te eza mpe Félix te sikoyo troisième awuti po toyebi ye te yango moni batombokaki mais déjà leader nyonso asololaki na bato na ye ayebisaki bango ke tokei bitumba tokei faut koyokana oyo tokoprésente bino na kati ya mibale oyo eza te que n'importe qui on n'a pas besoin d'un parvenu qui n'a pas de base oyo tokolakisa bino ça sera soit Vital Kamerhe soit Félix Tshisekedi et bato nyonso balinga bayoka mais tango toyoki ko basigner c'était aussi tout à fait normal par exercice ya démocratie il fallait basigner parce que bakokaki kozala te ke tel aboyi kosigné yende lisusu akomi traite mpo balatisa ye bamabe nyonso boye na boye ezala Félix ezala Vital lokola bazalaka déjà bato minene ke bato mosusu ya mike mike babangaka bango babanda okanisaki bakoboya kosigné mpo baya kobelela ke tozangi candidat commun likolo ya tel to songolo pakala boyi basignaki c'était tout à fait normal balakisaki bonne foi na bango ils étaient déterminés ya candidature wana ebima malheureusement souverain primaire aboyaki et puis bino nyonso boza ba témoin mutu nyonso aza témoin que souverain primaire aboyaki. D'accord, merci beaucoup. Ndeko. Ouais, mbote. Voilà, bana ba diaspora tout bazolanda biso na monde entier, boyebi qui devant moi c'est la monsieur Lexis légal, mais tozobeta na masolo ya musique te to ina na mamba politique ce qui se passe actuellement. Voilà, monsieur Lexis par rapport ya signature, retrait à signature, il y a président Vital Kamerhe et puis na Félix Tshisekedi. Impression les années par rapport. Bon, bonjour. Bon, le plus important à relever est que ça même moi fait déjà moni bah désigner Cordon Abisso, c'est-à-dire bah désigner monsieur Martin Fayoulou comme candidat comme à opposition. Bah, ils avaient déjà depuis le 11. Allez, Mambouana il est qui le lendemain nango. Et là les lots en fait déjà mis sur Abisso, les lots tolo batoaso il est 15, c'est ça non? Les lots mis sur Abisso comme il arrivait déjà la Mamoussou. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout respecter Bango, on va retirer ma signature et ça là qui peut-être né s'engager le 29 septembre. Il y a qu'à présenter Bisso, il y a qu'à désigner les Bisso candidat Moko, c'est-à-dire candidat quand même Moko. Et que tout le monde que ça, il a un petit devoir. Bango va salir devoir, mais Babomba qui va droit na Bango, il y a qu'à retirer. Et ça droit na Bango. Nangonga oyo il faut qu'on rappelle mutunyo so tala biso au-delà ko finga ma oyo comme bima bato babo senate que adversaire na biso azana FCC adversaire na biso azana opposition te si comme na mutu faut tirer conséquence ya ba acte na et lo que c'est important ezali ko pesa bana Congo chance ya ko négocier tournant oyo ba ko négocier virage oyo ba pona mutu ya sika na mboka. Et puis Moutouana, pour la biso candidat commun et opposition, la biso ezali monsieur Martin Fayoulou. Alors, bah retrait à la signature de Mounamta Sali, tout ce qui est moi appréciation, il y a Congo Mobimba. Moki Mombezo le balikamwana. Mais comme Mounamtou à la lobby, est-ce que Moutoyo a coquille, auto a coquité, là ce n'est plus notre problème. On l'a dit? Merci. Merci maman. Mbote. Réaction à eux, ils années par rapport à retrait à signature. Il y a président Vital Kamerhe et puis mon amboka Félix Tshisekedi. Pona makambo salemi Genève, réaction nanga ya liboso ezaki Costa moko d'amertume. Parce que tango basali makambo wana biso to comprendre biso ba imboka. Base toyo constater que no ezaki complot, alourdi ezaki contre même mboka. Parce que peuple nyonso soko ti micro na fonfo ya Congo. Congolais nous savons s'attendre que non, c'est Kamerhe qui sera candidat commun ou soit Félix. Aller au-delà ya Kamerhe Félix, c'est que ezaki complot contre Mboka. Tango bango basali bongo, baninga basali keno ndenge za boye. Awa nano toyokanaki makambo ya consensus na Pretoria. Tango tokomi awa ekomi makambo ya vote. Makambo ya vote ango euti wapi. Toyokanaki bongo te. Bemba ebisi Kamerhe te toyo regle sima.
Étant donné bango balingaki kaka bakende ba ezala se Thomas Kamere na Félix balobi ça va tokende tina suka. Mais bango Kamera a prévenir bango que no peuple a ondimate parce que peuple azozela to Félix était ezala Kamere. Osko bino bozo sala peuple beaucoup ta peuple na balabala bango bayoka kite. Étant donné bango babando ozela kaka e koma makambo ya se Thomas ba ekomiti se Thomas peuple alobi non waneza ba aventure biso to Holanda binote yango peuple atombokaki avant après signature même déclaration que no se Fayulu réaction et oumela kite une minute base et réagir mbala moko ba rejeter makambo wana Fayulu morne KO yango wana sikoyo soki tozongeli lisusu makambo yango soki ye Bemba azala Alice azala maintenir est-ce que ye Bemba alingaki andima keno Fayulu azala mokonzi na ye Bemba alanda Fayulu soki ozwi Katumbi azala Alice est-ce que ye Katumbi alingaki andima Fayulu azala mokonzi na ye alanda ye omoni keno bazaki nde motema likundu yango sikoyo complot na bango ebomi bango moko. D'accord, merci. Nde yango biso bayemboka tolobi boye Fayulu na Bemba na Katumbi baya bazonga toza na maboko eza polele bazongela baya ba soutenir Kamere parce que bango na minute oyo Bemba azo contrôler le côté parce que aza na mboka te fa ezala pe ndeko Katumbi na minute oyo Katumbi azo contrôler Katanga te parce que Katanga na minute oyo ba leader mususu bakomi kuna biso tolobi boye na majorité kuna bandi déjà sepela tango batiaki déjà Fayulu parce que estetikala ki bongo base ezaki déjà polele bazwaki déjà boulevard polele boye ndeko Kamere a se ressaisir ayokeli base yango sikoyo bandeko ya ngambo bazolela boye na ndenge za boye awa soki okeyo tuni ndeko Fayulu ye moko aza conscient keno na maponami aobimisa ta pa même 5% aobima mutu ya suka na ba candidat onyoso président Kamere ba soutenir c'est-à-dire ba soutenir abimi candidat unique te obiso nyonso tozaki kozila c'est que na ba élection bozana droit pe voter Fayulu te biso awa tozana candidat na biso naturel eza Vital Kamere ba oyo bana mboka nyonso soki okeyo tuni bebe ya 5 azoyebisa yo na yebi tata Kamere soki okeyo tuni bebe ya 20 est-ce que yebi Martin Fayulu azoyebisa Fayulu na yebi ekombo wana mbala liboso na yo kango mais soki okeyo tuni bebe ya 5 est-ce que yebi Kamere bebe nyonso azoyebisa yo na sana yoka déjà kombo wana mbala na mbala. Oh, merci beaucoup. Bote maman. Bon, impression d'Angazali en tant que Congolais, n'a pas raisonné bien. Au départ, tant que contact bandi, il faut sincérité et honnêteté entre Bango. Ce qui fait qu'il fallait pas pour un candidat par consensus. Pour la désignation normale et réelle sans froissement dans le cœur. Mais Marco et lequel il y a un adage qui dit nul ne peut tromper son cœur et tromper à Dieu. Ça veut dire chacun d'eux savent ce qui s'est passé. Moi, à la place de Fayulu, aux organisateurs qui avaient fait passer ce qui s'est passé, je dirais seulement non, on annule ça. Et moi, Fayulu, je dirais seulement au côté, comme les généraux de la base disent que je ne mérite pas, je dépose. Il ne fallait pas Kangamanango. Tant que Kangamanango est comme le gars intérêt personnel. Parce que c'est comme un consensus. Je répète encore, nul ne peut tromper son cœur et tromper à Dieu. Ce qui s'est passé, ils le savent. Parce que la tangue tu à présent Félix Alobi, si Fayulu peut me regarder dans les yeux et me dire ce qu'il m'a dit avant qu'on entre dans la salle. Donc il y a quelque chose. Et à cela, je demande au président Fayulu, s'il sait ce qui s'est passé réellement, il fallait démissionner. Ah bah non, non. N'est-ce pas tâche ngana tiki na ngai.
et puis bato bazo benga wana oyo ensemble wana ya excuse-moi président Jean-Pierre Moïse, il fallait constater annuler fait wana et non koyebisa président Félix, président Kamere, on a raison. Quelle raison? Retirer la signature, ce n'est pas la trahison, mais c'est la responsabilité. Et c'est lui qui récupère sa signature, à qui base, c'est quelqu'un qui peut être un bon chef de l'État parce que ceux qui peuplent le lobby, à peuple. Mais si le peuple dit non, yo foncé, ça veut dire que vous allez mauvais. Je vais donner des jurisprudences en Afrique du Sud. C'est l'ANC qui a demandé à Tambobek de démissionner. Et il démissionna. C'est l'ANC qui a demandé à Zouma de démissionner et il démissionna. Donc, preuve vous allez à jurisprudence et belé au Zouma qui m'a signé à l'ongole signature, ça ne va pas. Donc, on a souci à Congo de Nalingambo et ça lui passe il y a comme on a qui va conduire autre chose qui mutema baké au ça ba jonglage na ba assise wana ba ni les gars wana toke na ba nouvelle base. Mais quant à nous, nous évoluons. Nous évoluons na biso pe unité, la porte est ouverte, mais nous évoluons. Merci beaucoup.